toujours vivre le Bien, tu fais, Billy le Kamalobana Ebele. Tu veux toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Bakoma koboma batu bazobotola batu biloko na bango bafamille ebele tikala baorphelin na baveuve boete batu misu batikala bahandikape so bimi na cop okutani na kuluna moko nyonso babotoli yo mbongo na oyo ya cop me apapoli yo mpe nini apapoli yo nini mutu abotoli mutu abongo ifo nini boyeba ete kuluna nyonso tokanga peine de mort ekozala exécuté bolobela bato ya badroit de l'homme wana bolobela bango ete toyebi baje na bango toyebi nini balobela bakuluna bafamille batikaki kuluna nde mpe droit de l'homme wana boyete na komettre fin na kuluna awa ok nabela bino yango te nalobaki ngai na kosilisa kuluna awa ozokanga oyebi place bookende oyebi place bookende angenga e bapara oyo bazolanda ngai bayeba ke mwana na yo oyo tokokanga lisusu polise ekokanga lokola kuluna dès que batie à la disposition de la justice par monde à l'issue peine de mort et kozala exécuté donc bobanda déjà kosambela nzambe bosenga pardon na bato boboma bato bobotola biloko baso boviola bosambela nzambe toyokani awa sikoyo bokende na angenga toyokani lobi vague mosusu okolanda epi bato mosusu tomema bango na baosio toyokani ale bo bandotia bango sikoyo Basta bakuluna bakei angenga beleki kozokisa koboma bakende chef bakende la police c'est pas bakaba continuer balemba te bakabina kina sika musaba osala bakozasa d'abord ebe toza kina siko c'est pas lina yamo ko tabisho général Besi Malimba le bas de ce péché